a bénéficié d'un mais Barbie Mongondi nous sommes au Loba oui mais Aïda paie à la part à ma casse à contribuer dans maladie il y a beaucoup de Loba il faut contribuer parce que à souci na yé il faut ni Aïda le peut y billet madia ou t'es pas président master a dit maraté pour ni chaque année parce que dans la canne d'actualité à ma bé parce que bata théâtre ma bé les belé bata théâtre ma bé les belé car bata théâtre ba homo ba lesbienne sous le bobo balani ne qui me sope batu et comme sope et boy non pas soukola et boy peut coller ça yo et mon son et yakana bandenge et belé parce que bazo nga ba mais qu'un peu interprétant ma bien en tout cas tous a mis un peu la réserve tout le monde on est ba la DP cherche donc papa na bango na bango ba yebani omona mutu nzamba pesa omwelo mu afungolelo mu branche mobwe na yo ndo bakisa mo la basement na kati moi si ya humoriste na biso de la staba na fait 1 mois et demi jusque là dans bantera été Dieu merci parce que ba résultat autopsie bimi to ba ke ba loba ba famille na ba loba ni aleya buka kingo lobo et tout comme ça mais à notre grande surprise réponse autopsie bimi qui a kufa ki la crise cardiaque et le ko ça ninga pasi nesi ya buyi aza comédien oyo abandi depuis na CD abandi kala neti ba papa masumu ba papa elombe ba CG oxygène ba ebike basana bateau ba ebi ba kemba na bango depuis ensemble voilà dimaki na retourner na place musuté ti contrat na ngi ko sila tournage ye fo bazwa buibu yake ko tourner buibu ya lobi moyena tourner ça parce que na contrat na wana na ko tourner place musuté ne ba vu Aïda incarner rôle ti le tikala bon na tikala OK abimela nde bongo siko yebisanga bandima te ko tsona da kwa babi bo tsona ko tirer na da kwa bité boya no na sambela ko nango OK parce que à mutu aibi ke oko pesa nga pe loko mena motema on sait jamais surtout na bumize na bango mais lelo bato oyo babanda ko lobake to na ba photo abuka na kingo abuka na kini musapi manzaka ba pikoli ça ki ba benda ki sikoyo dola pa fundi abiba ya na ba bref na koyiba omo maloba mbala moko pona bata théâtre bande wana sa théâtre ndeti boye tout le monde tolali tolamuki tout le monde yabuya misu ekufi et le seul nga passe jour au papa de la foi bengisaki bango ye mo alobaki so ezaki mama mokina ngena kidité vraiment porte ngena kité mais loko eza mama nzambe yango na ye yango pe biso pe bo finga biso ka pamba oh ba youtuber ba sema kaka biso yo so to abata biso to matolo ba boy to senga to lera na ba matolo mais tant on va passer à la carte d'assurance maladie, pourquoi pas pour un ancien? C'est ça. Pourquoi pas on a fait le bazar en difficulté? J'aimerais repérer sa carte dans mon tour à la capacité sur la belle que je vais soin à profiter à l'étranger. Mais à part car on va comédien au bazar la capacité à se faire sonner bah on met la carte à bateau va laisser à bateau après ça va carte. Il y a aussi des non comédiens à carte. Oui, mais quand c'est comment on t'a pour la bonne côté? Mutu mwa bimini ba lelo kati wana de connexion buibu ya olela place o batinda ki akena carte te azana mbongo te ko siko na minito esengi SOS et ça la mapona buibu na ba question to bande ko poser président Caleb ali ko le babinga dans une assurance maladie mais dans une capacité il y a lelo on a bien que na paiement ta moi congé moi 2 semaines na fouti billet na kepoto tu me trouves ça il va passer carte pour en finance de quoi à qui la carte wapi parce que yemona za capable de ba kama ba ndeko ni ba comédien amemi bango ba kego ba kende ta fa ba séjour na poto bazongi c'est que yépe a une assurance et comme on a écouté le liboso ba tunaki e wapi carte na yo ozomona donc batuni carte ana carte te babi oh tenga na ye hôpital habité aux comédiens comment aux na carte très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne on dirait que Jemidor TV abonnez-vous massivement likez partagez quand des bosalaka et ça là vraiment la votre kitoko makasi bonjour bonsoir ça dépend au bokutana occasion ya kolanda émission na biso oyo bayibakenda sango émission mo relevant nazala vraiment toujours permanente pour la présenter les bino yango ba actualité de part et d'autre relevant na bino za wana à présenter les bino vraiment nabokebi nyonso aujourd'hui relevant on a Barbine Mongondi la capucine de la presse madame Abou
Pia. Madame Abou Pia. On parlera de tout ce qui concerne les comédiens. Tout là, tout là, il y a Boubou, ACP, Sabiso, ceux qui ont Baïda Baya, ça qu'on a Boubou. Marc na yona ya na wona jeune ya côté na théâtre et spécial biso et beaucoup les fait bana na carte na mais alors notre grande surprise à coup finis to ko baté ezani ni vraiment et pour ça la passer ma castiko na lelo déjà eza un mois des jours bana moi si ya notre star humoriste de la star Africa biso tout le monde lettre obstacle to bi matoro développer on a quatre émissions na biso lelo à notre grande surprise fait ya Gabi mon qui arrivé dans le lobby avec qui déjà a été dans la ville province à Kinshasa à bonne et de forme en tout cas on se l'a vraiment la quatre émission na biso il y a les lombo te mingi na yo problème qui dit moi na suka le lobby mignon garçon zalara wana et ça la vraiment bien ma parce pourquoi pas mon boss les grands chivistes le vrai mais c'est Google on a depuis suite pour relivant je te salue toute l'équipe de Gemidor TV Kinshasa Angola Poto Suisse tout ça vraiment bien soudé tout ça andé Moussa tout ça camarade bezanga tina toujours focus tout ça dans les Moussala parce que là c'est ça habitude j'ai vidéo je la rendais Moussala et ça la vraiment bien ma casse pour ne pas monopoliser ma parole avant la côte sans oublier moi je suis abonné à la salle vraiment les soumou sans oublier na yemoko tonton Jacob Mbouy Kabengele le mignon garçon tonton Jacob Mbouy Kabengele les garçons nobles zalara wana pour comment et ça là bien ma cache Ange Vangu Zolo Zalara wana vraiment pour ça là bien ma casse big condoléances à toi Fred Wechi big condoléances à toi autour au père de maman na yo en tout cas je suis de cœur avec vous mon frère courage toujours mes condoléances na yo Zalara vraiment ma casse nabi qui ça la capacité pour perdre être cher le quoi maman abotio mais on est toujours de cœur avec toi mon frère chéri Fred Wechi je te salue vraiment mini ma casse pour ne pas monopoliser ma parole héritier Matengo les grands réalisateurs intelligents mais qui peut offrir là déjà plateau na côte ça madame Abou qui a la capacité de la presse Barbine Mongondi à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Livangou, l'embingazeur de la presse, la maman des la maman des garçons. Merci beaucoup. L'invitation n'a vraiment merci à Paul Moukendi, mon asuka, garçon responsable. Naibisio. Donc merci vraiment dans ma considération. Au hasard, on prend la biso merci à toi aussi Matengo. Héritier Matengo derrière la caméra, notre caméraman, merci beaucoup. Merci à tonton Jacob Mbouy Kabengele, papa na Aznat, tonton Jacob Mbouy, garçon noble. Ah, il y a un garçon noble. Garçon noble. Eh, Zambia, il commence à moi, tonton Jacob Mbouy Kabengele, garçon noble. Voilà, merci beaucoup, tonton Jacob Mbouy Kabengele, les garçons nobles, et merci na ba abonné na biso nyonso o boza na Gemilor TV bo s'abonner massivement bo commenter mais nga zo mona ba appel na binotin eza problème nini na no pesa numéro so bo pesi ba abonné ba benga ka balanda ka pena ba privé sur le téléphone bazo décharger nga téléphone pas c'est ba abonné ba solara ma kasi papa de nzinga lukela nga na solution téléphone ba abonné na yo bazo déranger nga na ba appel bazo décharger nga téléphone pas ma voilà papa de yo ya ngwana merci et ma question vous allez yo ba réponse vous allez comme d'habitude donc tozana vous s'abonner massivement to mettre la vidéo ba liboso vous s'abonner appuyer la cloche de notification tinde la pe muninga et puis ticket là sur ba commentaire on peut ça raviser courage toujours ngela bino sur des surtout ça merci beaucoup Barbie Mongo de sali vraiment on lipa on bien ma casse Barbie Mongo nji mamba batati ça tozo comprendre te ba uto kufa to lobeli na biso penza yango te mais manika to lobila bango là ito la muki ilongwe okufa pour année chaque année tout beta non tout na débit pour année chaque année peut-être dans la canne d'actualité ya mabe parce que bata théâtre mabe leke belé bata théâtre mabe leke belé ka bata théâtre bango ba lesbienne ka bango bata kisi ka bango mo ko la baninga ba maladie donc PD makambo ya mabe makasi ba PD voilà merci beaucoup pour bakseninga donc bata théâtre ceux qui bata théâtre ba okufa ceux qui bata théâtre mambozo ya makambo ezo bimara chaque année bata théâtre ezo keleka na ngambo na bango parce que mabe leki mingi na royiba mo maloba mbala moko pona bata théâtre bande on ça théâtre ndeti boye tout le monde tolal tolamuki tout le monde yabuya misu ekufi et le seul nga passe jour au papa de la foi ben sagi bango
ye mo aloba kiso ezaki mama mokina ngena kidité vraiment porte ngena kité mais loko eza mama nzambe yango na ye mais badinga na ya peut-être to bamona kiye ba olela ya bibo lela te nga moko ne bandela badai ko lela mais sikoyo na ko mo trouver ngo wato ba malade mi se kufi tango bakutaki bamona bakutana yi na ye pa pasteur de la foi il y avait des comédiens oh bakoka ko supporter te ke ya buyi ba ya na ye basimbi ye po aomona bien te ozomona donc ndizo aomona biso musique mais le quoi yebi dake o oloba na tana kanyinus na yebi ke c'est la maman des garçons donc tant oloba déjà na yebi ke ça Aurélie muto oloba tant oloba na yebi ke Paulin muto oloba ata na moni ete na yebi ke ça Paulin o mona na zo reconnaître bandeko na ye na bongo et le ko ça ninga pasi ndesi ya buyi aza comédien oyo abandi depuis na CD abandi kala neti bapapa masumu bapapa elombe ba CG Oxygène bayebi ke baza na bateau bayebi bakemba na bango depuis ensemble voilà baza na bateau bakemba na bango depuis mais tant on va passer à ba carte d'assurance maladie pourquoi pas baponaka ba ancien c'est ça pourquoi pas on a fait bateau le bazar en difficulté jamais on peut sa carte dans mon tour dans la capacité sur abila ko ke joa ba soin à profiter na étranger dans le pays mort étranger lelo Aurélie Vangu et tokenaka marche de santé moko ezaki retrouva ya groupe Sinak bate belé bazalaki wana ya président Caleb il y avait des anciens des groupes Sinak ko bazalaki wana shit na biso ezalaki na Mayanji to mona ki pe ba micro ezalaki wana ebika place biso beto za ezanga raté micro etambolaki on a nani président Caleb azaki na artiste na moko akufara miso aomona te mais abengisaki ye aya na mwasi na ye wana mwasi na ya kotika ye a assister parce que aza ancien ya groupe Sinak voilà et na ba question to bandé ko poser président Caleb ayaki ko loba binga naza na assurance maladie mais naza na capacité ya lelo on a bina ke na paiement ta moi congé mora 2 semaines na futi billet na kepoto na kuma mutu pasi esengi awa na zuwa ba traitement awa esimba te il faut que se faire consulter na poto na kei naza na ba capacité wana mais na mona ka importance ya carte bo pesa ngate c'est ça parce que naza capable de resala mamunyo so ngamoko en dehors ya musala na ngai mais bato baza na difficulté nde uti koloba oyo eza ke il faut bapesa bango ba carte wana ba assurance wana ba mériter yango ba ancien oyo basala na théâtre banyo kama na théâtre des CD des cassettes CD YouTube si quoi mais ba ebele ba na chance wana te je za radi yani ebele ba na chance to éviter da coaching ba benga na privé que mère alobi boye mère habite ko tsa kombo ya quelques personnes ba foke ba mususu neti lelo so ki ya buyi a comité na niveau parce que tout le monde qui na CG Oxygène tout le monde qui section baga tout le monde qui ndeko na biso confrère na biso Ifpan ba kene ko rendre visite ba mela qui ça qui a l'eau sona na cercle semoul mais malgré mon qui en côté ayoki ke to ye to memeli oyo na oyo bandima te ko tsona da kwa babi bo so ko tirer na da kwa bi te boya no na sambela ko nango okay parce que a mutu aibi ke okopesa ngape loko mena motema jamais surtout na musée na bango parce que quoi yebi da milieu wana vanda wana yebi ndaku bien abina sambela pona to lobi te ke akanisa ni bango te to lobi te l'homme prénom alobi liloba et puis elo eselenga bien koloba ke bato nyonso ba okanisanga na sambela mutu nyonso pona nzambe asala ba mbolamu baka ukate alobaki maloba bien ko bandeko na ye malgré asambeli pe pona biloko wana apona ba ko tsona ndako mais loko esala inga pasi ezali ke alobi na kendaki pa pasteur Paul Dominique pasteur Konde liloba na kende kuna atinda kinga na hôpital mona kende kuna nde ba retraité nga maladie ya miso na hôpital kana Kinshasa awa na hôpital ya Kinshasa awa nenga lobela ki aboyaki kotanga kombo eza hôpital oyo ba comédien na biso bazwa assurance maladie o ba kenda ko se faire soigner okay peut-être selon pasteur Kobenani papa Konde akanisaki ke yepe alikuwa comédien c'est que c'est que yepe a une assurance et pourquoi mané kuna lo liboso batunaki ye wapi carte na yo
ozomona to batuni carte ana carte te babi oh tenga na ye hôpital abi te oza comédien comment oza na carte te na ba bete ba mo na tindi yo eza bureau ya mama délégation pour ndenge nini pour première ndenge nini et quand tu es comédien il faut ozala na carte assurance maladie et peut-être soit na une carte du coup balingaki ba kota ba moko ba examen et tout ma nyonso ba sala ngo rapidement donc ba sala ki yango te ba interpeller que selon nga na musao yo sala a bénéficier de l'eau voilà. Parce que bateau ba bénéficier de l'eau quoi bateau ba na ba carte assurance le lot autant on a assurance na beli ba ko kota pe ba koti ba recours ba nini erobi ma po ba reconnaître nga très bien ba comédie baza ebelé même qui est ba na ba carte et puis bateau ba na ba carte kaka bateau baza na confiance na bango moko baza sur na bango ke lelo lobi na ko lamuka bon tongo na sokoli mai na kei na voyager mais quand bato wana de bapesi bango ba carte mais koyo ka président Caleb pona koloba ke carte na nga bozwa bo changer identité bo pesa yango muto ya sengeli comédien na ye bozwa abi papa masumu pardon na bondeli yo zwa carte na nga changer identité pesa ye akenda kozwa traitement mais o tikali to kolandela malembe mais à part car ba comédien o baza na capacité à se faire sonner ba homme mais na carte ya bato ba liste ya bato ba pesa ba carte il y a aussi des non comédiens na carte oui mais quand c'est comment on tombe la bongo te mutu mo abimine ka lelo carte wana mutu mo abimine ka lelo bazui carte la PC sur base de quoi oh yes asali nini vraiment ba chef d'œuvre nini o ya tikeli biso o to lali to la muki boye to tali théâtre mo boye o to eti mutu lo wa sai ba pese carte point sur base de quoi aki la carte wapi parce que ye mona aza capable de me ba kama ba ndeko ni ba comédien amemi bango ba kego ba kende ka fa ba séjour na poto ba zongi comme ta bongo pese carte quoi ça na moni ils ba privilégié mais tu la complexe to nini même sous carte ils ba privilégié ba non privilégié ou comment mais est-ce que l'autre comme ça biso carte wana eza pona ko sunga bato baza incapable ya ko se faire soigner ba des poids de mesure hein et lelo oyo de konamso buibu ya olela place o batindaki ake na carte te aza na mbongo te siko na minute esengi SOS esalama mpona buibu tandis que tozoyeba te yango mpe biso mpe bofinga biso kaka pamba oyo ba-youtuber basengaka kaka biso nyonso toa bata biso nyonso tosengaka toliaka na bakolo ah oui hein siko lelo oyo buibui na mosala nyonso asala ndenge tomonaka bango ndenge balakisaka biso ke baamie babonga baa na mituka baa na bandako likolo nango mais chaque fois mpo nyonso problème ekoyeba ya kosengaka ya likolo ya biso bazalaka mpe na esprit kosungana te esprit d'équipe akosungana entre bango ezalaka mpe te tomona banini ya baproduction mpe ezali tomona mpe bango na bango basalaka mpe bafilme batekaka mpe baa mpe na bavie ate ya makasi me ya moins bien parmi nos comédiens là il faut qu'on se le dise bacomédien lelo mpenza bango mpe kovivre pourquoi soki likambo ekweli comédien mo babengaka kaka balukaka bangase me osesa bango alikuwa likambo ekweli melia mazwi ya kesali ya passant biso soko tosalisa mwa 100 francs foto bando obelela nanu nabeli mauvais Didier Kulungwe nabeli kuna mauvais Sam couple nécessaire o metaka obekanya esprit libre okotombe ya kosunga voilà yebisanga vraiment yebisanga donc tobelela bongo tolakisaka ke toaka mpenza nelo te donc monoko totiaka rouge à lèvre natie plate ya orange boye nalati mpe polo natie boye nalakisi bamatala na oyo otan telefone oyo eza otan orke eloko nzoka eloko te sikoyo na miniti oyo moto oyo soki lelo ndeti aida amuta liboso fo so basengi SOS ya amuta liboso fo acontribue surtout na buibui parce que soki buibui surtout na buibui soki buibui asignaka contrat quelque part te oyo eza ke na signé contrat un mosusu na babi Ngongondi TV nakoki kotourne na Aurélie Vangu TV te
mais lelo o Aïda pa yebana te. Aïda te, voilà. Parce que ezalaki nzambe ayebi ndenge ya sala mamu na ye. Esenya ke buyi asigné contrat. Oh, ezaki a signé contrat andimaki na retourner na place musu teti contrat na ngi ko sila. Tournage ye faut bazwa buyibu yake ko tourner buyibu ya lobi moyena tourner ezate parce que na contrat na mutu wana na ko tourner place musu te. Ne ba vu Aïda incarner rôle ti le la tikala boni na tikala. OK, abimela nde bongo. Siko yebisanga. OK. Soki daki buyibu azara pe azara na contrat te. Mais ti le bu peut-être azara Aïda te ba contrat te. Mais tu yeba pa Aïda te. Mais tu yeba Aïda te. Mais lelo oyo eloko wana salami et lelo Aïda bimi nenga bimi apeli akomi na mituka akomi pe a voyager ape na nini na visa na pe a 4 ans oyo ko kende pe nenga alingi donc Aïda zaka souzi ya buibui mais yemo mukolo rôle wana tal comment tala yemo mukolo rôle a bénéficier na nini na kizengi oyo se déguisara na bandenge nyonso ya komibimisa de rien bongo a bénéficié na mais Barbie Mongondi nous se toloba oui mais Aïda pe ana na part makasa pour contribuer na maladie ya ko toloba te faut contribuer parce que a souci na ye il faut ne Aïda le peut to yebi magia ou te pas président master a dimara te aleka pe na mais lelo aleka pe na basina mais lelo autant to tanga place o ya dimela admile pas master so ito tanga pour master pas beta ngope que oui a ou te pas master to zane pas master oui a ou te pas master. OK. Vraiment. Ah, ça que pas master. En tout cas. Si bon, mais le yo, ce qui bat bayebi Aïda, a ou pas master, oui, mais na casquette ya, oui, voilà. Na rôle wana o ya buibui de sali. Ya buibui katina. Si ko tango buibui a osenga SOS, faut combo Aïda zadi. En premier. Et puis c'est après sa montagne Aïda fait la taille 10 fois plus. Malgré ça ça la maman malgré eza pe na mama musu ebimi pe mona mutu susu azincarner ne rôle mutu opela na mais eza pe ba bilo musu na se poto mona opela ba TikTok ba sege ba dio bima oui to mona on ne ba yana ba de pe cherche donc la papa na bango na bango ba yebani o mona mutu nzamba pe somo lo mu wa fongole lo mu branche mo boy mais yo ba sa mo la basement na kati. Merci beaucoup Barbie tozongi na sujet là mais toi pe na sujet mususu moi si ya humoriste na biso de la staba na fait 1 mois et demi jusque là dans bantera été Dieu merci parce que ba résultat autopsie bimi to yeba ke ba loba ba famille na loba ni aleya buka kingo lobo et tout comme ça mais à notre grande surprise réponse autopsie bimi qui a kufa ki na crise cardiaque ba ko ka pe famille ba ko mwana susute lelo oyo famille Afrida ceux qui loba bien que son âme repose en paix encore to bande biso nyonso to yebe ke nde do la kimi atanga na yo to yebe bongo to yebe ke ale do la yebi dikam concernant liwa moi est-ce que tu poste biso to yebe bongo ko ke do la yebi to no pe mo fu ko mai o to ma o mona na te lelo bando kam sa biso moi so bali na mbongo oyo ko to na droit au funda famille ko manga na baeli moi sinanga na laki na savora ki eli banda na pesa ebine logo te mais siko na pesa mbongo na savora moi sinanga te ka moi sinanga ko fufa yo ko to nyango zwa na le devant ko kina ko porter bango plainte c'est ça o menacer bango pe po balia ki mbongo na ba cadeau na bo fongoli te zali vraiment mais yo ozino ka torboye ya okima oui okima ki bande okokate émotion et tout na ménance pe na famille et puis bande ko ebele ba olo ba kedo la comme moi pour mamutu parce que a okoka choc ou azokoka te komi ko ni bo vai ne bo ya olo ça n'importe qui te isa dikamo facilité et baba débat plutôt l'homme soit joie rabato émotion et hier la bandenge bi so hier après sous le go bala line comme qui so pe batu et comme so pe et boy non pas sukola et boy pe ko lesa yo émotion et hier la bandenge ebele parce que bazo nga ba mais qu'un peu interpréter on m'a bien en tout cas tout ça va mis pe na ba réserve OK tant de zo ba makambo to e ba mi pe to zo ils étaient que ningi oh moi si na ye moi makila ya moi si na ye nelo la dae comme si liboma vraiment sukolomate il faut que ça l'émotion. Voilà, et quand vous avez l'émotion, oui, et les lots, c'est pour s'attendre que tu es sous-bassement Isaïe. Mais les lots, comme on a, dans la star, à qui on ça, c'est mon snake, au bas, c'est l'autopsie et tout, par résultat, et oui. Mais les lots, bateau, on va dire que le baquet, on a ma photo, à Bouba Nagini, à Bouba Nagini Moussapi, Manzara, Picoli, ça, tu vas vendre qui?
sikoyo dola pa fundi abibaya na ba bref mais nga quand on organisation balobi ka bana ba preuve na tongo to koma 10 ans te ba preuve parce que ba vidéo ezala mais juste ya tongo kende mais preuve zo ya tene mais muto kende te ti sikoyo ezali ka so muto ba mona muto na live ama ta so ka muto na live bango ba ye to ana ba vidéo na photo na maman aboti mo we na papa aboti mo we amona ka muto na live bi ya ye ko expliquer. Mais ça n'y passe si je pense que télévision Zarangonga tout le monde déjà va signaler biso il y a le baisa tellement belé mais tous en choix et de la star a qui n'a déjà reporté plainte dans ndenge pe su ba pasoli le kine mutu na famille ba frida ba pasoli le kine mutu na famille ba frida on a problème ni ba kende kiti ba kende inde ba ngolo ba kimi non to kende le quoi déjà examen bimi résultat bimi autopsie to kende to kutana bango OK ba kende na menace wana de ba pasoli de ba pasoli na menace wana bon tu éviter sur les amis parce que le dossier baluki ba vito est-ce que bembalo ba kunongo le lolobi c'est ça le problème moi déjà c'est donc il y a un mois intimé donc et ça il vraiment pas si ba comédien et puis bandeko oyo bozo peme na dola to ebi ke mama Kalunga zaki marraine na bango et a olemba pété pour nous relancer le Cambodge et aussi la parce que ba cadeau ils se retrouver dans ndako neti donc azara na bango si profit dans ozonga na mabele de peut-être mama Kalunga zi kimia pour la minute aka na kimia te donc bandeko bwana dola bozala vraiment na ye parce que tout le monde qui est en qui n'est pas mettre avocat tout le monde a ba photo tout le monde a ndenge na mobile a commis et là si biso vraiment que a ba problème et puis na YouTube so ba lobi ba accélé yo ba me mission kolo na biso ba me mission kolo kitsamote na biso ko le minute YouTube nyonso ba misa gen kolo o kuna sa live na ndenge na yo o kuna nga nièce na yo o kuna nga ndeko na nga bo donc so ana ba essayer troubler donc ya ko le baiser belé prochainement on y va pour la pizza tout le bien merci et à tout le monde ba deko bolandinga personnellement malgré na yiki maloba bo comprendre que ça la biso ça la do non on va pas merci beaucoup merci beaucoup Paulin mon asuka merci pour l'assistance un garçon capable merci à toi derrière la caméra notre caméraman et Matengo notre caméraman wa biso na bisio droit tous asuri wapi merci beaucoup à tonton Jacob Kabenge les garçons voilà voilà merci beaucoup merci à toi aussi Aurélie Vangu pour la considération et prochainement ceux qui va abonner la biso ya Gemilor aussi ba benginga na ozanga te il y a donc 089 59 49 943 plus 243 89 59 49 958 Bataline Bazar a raté on a pas monté maman lui pour babenga été vraiment en tout cas merci beaucoup Barbie le message est vraiment passé bien capté les abonnés fidèles les Gemidi Ortiz bayo qui Barbie mongo dans le binetka bozalaka to bozate na on comprend en tout cas que ça la bien été les abonnés fidèles des Gemidi Ortiz vous comprenez ce qui m'arrivé à la fin de notre très belle émission vous avez toujours présenté par Aurélie Vango la maman des garçons capables de autrement dit l'ambingation de la presse congolaise de mon bébinga la bino de tokinda vraiment na on ça la vraiment bien makas bouti ko landa émission de tout présenter des bino yango et ko ça la passe et ko ça la mawa bibi wa CP sabiso ba merci matami te malombo za la soute bato bozaka ko sunga bat bokenda wapi merci beaucoup en tout cas je suis de cœur avec toi Fred Wechi balobi ko faire balobi vraiment en tout cas courage na yo tous en faisant ensemble tout on les cas de temps à autre fois to me un peu ko kabola mawa et ko ça la vraiment bien makas d'ici là portez-vous très bien bye bye. L'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo Chérie de la chaîne par excellence